Merci Nabino nyonso bandeko ba Congomani ba Congolais. Wapi esika pena bozwami mingi ya kolanda lisusu Joseph Mokobe ndeko Nabino Congolais ya solo onayoki bandeko bakomi owela lisusu masolo akala ya ba identité nentolobaki bokozwa masolo ya politique politique otobe na lingala penza seke boyangele ya bopelengeni mais boyangele ya bopelengeni politique yo bandeko na biso bakuluto baleka liboso o bazali liboso na biso bazosalaka ko pelengisa bato makanisi pona ko bouleverser nde baloba na français ko bouleverser makanisi ya bana Congo ndenge bomoninga lisusu lelo ezake soki mutu moko aye na bulu yeke na makambo yango ya politique ndenge bino moko bandeko bolobi esengeli topesaka bango ba réponse tozongisaka bango biyano ndenge balobi na lingala ndenge nazotambola kulutu moko maluma bedi ayebisi ngai alobi leki na ngai politique yango tozo comprendre te ekomi nini ekomi lokola babotola mwasi ozoyembaka ubia ozokaka na mwasi wana na kulutu mo papini minabwaki bango paske batunenga likanisi wana kolandisama na makanisi ya kulutu na biso Martin Fayulu oyo tolandaki ye penza na ba élection elekaki na course oyo meme tolobaki ke tozana makanisi na ye tango mwana mboka Félix Tshilombo oyo aza beton lelo azosala musala malamu tango nano mapona melekaki bango mibale ndenge bombaki ndeko Fayulu makale kale pe azolelaka ti lelo ekomi lokola taba bakangi na singa bolimbisanga na baterme ataba lokola bakangi na singa bitumba ya politique na mboka bapaya ya mindele ezali baide oyo ekomi ya ozwi mwa bajournaliste nde bapanzisango bazalaki wana okende hotel na yo kosala publicité ya koloba makambo ezangi tina na population eza malamu te bokolimbisanga bana Congo na comportement ya kulutu na biso Martin Fayulu Martin Fayulu tolobaki ki akokai kozala kozwa ebonga ya président ya république ya Congo démocratique heureusement nde nazoloba na lingala solo mpenza nzambe asepelaki te ki na comportement wana nde tolobaka mbo alakisi bizaleli aleka mpona kokamba etuka ya mboka omoni nzambe aza nzambe makanisi ya nzambe eza bato ya mokili te ndeko Martin Fayulu basalaki ye nyonso na bandeko bemba na ndeko Moïse Katumbi mais loko aza mwana libebi comportement na ye lelo elakisi bizaleli na ye oyo tobengi lolenge ya moto lolenge na ye ndenge akoloba kulutu azangi meme bomoto oyo babengi personnalité okozwa eloko lokola makambo ya mboka ozwi hotel na yo okeye kosangisa yango mpona kosala publicité ya Faden House oyo ezali ya Martin Fayulu wapi esika asala mpona bato basenge kopema to basina mibali kolala kuna akeye kolobela makambo ya mboka no toza sérieux soki nazoloba boye bolimbisanga ndeko Martin Fayulu aza mwana mboka oyo abundaki na lolenge papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba alakisa biso démocratie lolenge nini akotambwisa mboka akotelemela mambi mabe mais lelo ndeko Fayulu atengama bango nyonso na bandeko lisanga bonganga ndeko Martin Fayulu lelo alobeli makambo ya point misato na landi ope bandeko balandi ya kolobaki violence ya constitution et puis alobi makambo mibale na koyebisa bino non soki alingaki kogouverner lelo bi aza président ya république alingaki kosala bareforme na ye moko selo baide na ye ndenge aza koatake bato lelo atake oyo lobi atake oyo non eza vrai te eza malamu te ndeko Martin Fayulu kulutu na nga na tosala mingi tomona pasi ya kozela meme ba 21h na nzela ya changu wana tokanisaki oza moto ya malonga na makanisi ya solo nzoko ozosala na kaka ba aventure ba scénario politique ba récupération à tout le temps au sauter premier oloba likambo olobi osimbi o non moto aza sérieux neti président Félix aza na plan d'action na ye akendaki na 100 jours ba détourner bana Congo justice esali mosala sikoyo a présenter les lisusu kisalume banda mosala ezomonana ye wana komi nde bomoni lelo na lati pete mibale eza significatif eza kolimbola ke mutu oyo alati biloko mibale makonga mibale nde président Félix azwi président ya Union africaine pe azali président ya République démocratique du Congo mais ndeko Fayulu oza président ya Insudé parti politique na yo oza lokola boutique na yo ndenge oza na hotel na yo lobela makambo hotel soki olingo lobela makambo mboka sala les atouts politiques et œuvres sociales hotel wana oza nango eza atout politique te kende na ba université sala ba bibliothèque sala ba restauration nde bakondima ki oza patriote oza na mbongo oza mbongo bandakala na yokaki olobaki odefaki mbongo ndeko Samuel to soki bokilo no so eleki na yo
mais luka mbongo wana ndenge obombaki lokwa kwaki na maponami osala ba maison kofungula ba dépôt ya ba fufu ndenge matitalo kosunga bana mboka nzela bandundu koya na ba fufu awa mais au lieu kokende kolobaka makambo ya soni ndenge wana boza ba leader d'opinion siko peuple akomi kolemba bino ndenge nalandi ndeko mabunda ndeko mabunda tindi message ke balongola lisusu biloko ya atiaki na assemblée na misolo na utaka nango non tozala surye ndeko Janine mabunda na yebaka lokola ministre na portefeuille aza ndeko nanga Équateur azali grande sœur nanga nazwaka mutu ya mayele mais lelo mayele wana nyonso eke na mai mayele wana ekoti na boyinga nayebi te soki bato yango bazoyoka soni bisika boza assemblée wana nationale oyo tobanda obenga palais du peuple esika baponaka mibeko ya mboka esika bendele ya lokumu ezali alobake baderacine ye na ndeko nani Shadari bakesani te na bizaleli ebaza na leki ya famille politique moko oyo azalaki président ya PPRD namoni basanzi ndeko nani Emmanuel Ramazani Shadari basanzi ye na libota na bango moko na PPRD balobi anya te so makolo kuna te mais bokomi ba rebelle na Congo ou bien bozali ba enfant prodigue nayebi te totia bino na ranini a tout le temps bozo créer désordre ndeko Fayulu ndeko Shadari ndeko na mabunda boza wapi eloko nini esali bino boye bomelaki nini yango tozoloba na mboka ya Congo soki bozo tambola na vérité te bokokoma mitelengano na makanisi ndenge bokomi siko bokomi lokwa bato moko bosimbaki kisi pe simbaki te ekomi kotelenganisa bino makanisi or que bozokanisa ke boza kopelenganisa bana Congo makanisi non bandeko lobi na kitambo batuninga balobi Shadari akomi lokola kulutu moko abandi malade bien ndenge nini nalobi bona ebite na zame etc mais baleki wana bazali ko soutenir ye na veni Kivu wana na kitambo coup de chapeau na baleki yango ndeko bazobenga ndeko Trésor David balobi nanga mais au juste yozo lobela makambo ya solo tokolanda faci beton nalobi tozo sala lelo ndeko Félix publicité te po aza déjà président aza président reconnu même rapport n'est pas nzambe kena liboso mais makambo azo sala ndezo mona na siko topesi ndeko Félix raison bofinga ye toloba nyonso o ba consulter na ba loge mais tomona ba preuve na loba kimbala liboso a dédié mboka na maboko nzambe et puis ya mibale na ba veya na bonane ndeko Fayulu alalaki na hotel na soki wapi olimbisanga grand frère Fayulu Martin Fayulu na tosaka non comportement wana nazo condamner yango botika kokose la président de la république makambo nzambe soka pona yo te pourquoi olingo dépenser makanisa nzambe ndeko Félix azali président après 20 ans 30 ans na ende na lani ndeko Fayulu alobi azolinga kotika ne bonga libela lokuta ezalo lengi ya ko bouleverser bana Congo makanisi mutu moko atikala na bonga te papa na biso o kondo mobutu alobaka santa to motombele nzamba benga kana 32 ans na ye ndeko Félix akiko sala 30 ans na ye akokende 50 ans na ye akokende tolobi te nazo pesa exemple po boyo loba to pesi ndenge nzambe akatela ndenge akosala otu tozo sala eza course au pouvoir nazo loba eza lolengi akobulunganisa ba peuple makanisi esika nzamba atia ndeko Félix akomema biso ti soki nzamba alembi ye alongoli atie moto mosusu mais obozo sala wana eza mayele mabe nazo benga ndeko Fayulu vanda kimia soko zana posa mapona miko na 2023 soki na 2027 soki 28 oti alibaya mais sala ba œuvre sociale sala ba tout politique yo ba bengi les atouts politiques oyebi terme wana soko za vrai politicien to zana débat le soutien que ne ba benga ka Camerounais te wana afo débat oza kulutu madidi sala mayele ya bomoto salela bomoto ezali soutien tozonga na ba vérité des yeux na vérité ngo yo moko lobaka machine à voter te kaka yo moko bi machine à voter vérité wa bitokolanda wana zo bouleverser bato makanisi sali deux partis politiques no décidé za boutique na ko sabato désormais tika biloko wana sala biloko peuple azozela ndengo zano zana mwa misolo ndenge Léopard azaki na bitumba na Cameroun osali evre moko bakolanda tala likanisi na landi olobi yo nande ko bemba ozana likambo te mais kaka na bande ko no balisanga na bande ko prince soki mpenge soki nani bolobi bobengani bemba na Moïse bato basali yo lelo yo komi lisu rebera kolobaki yonde osala bango non l'ingratitude est condamnable tika biloko zo sala wana tika ko perturber programme ya chef de l'état ata perturber nana ko yoka lisu aux déséquilibre politique ndeko Fayulu
Aussi cheville politique, ça tant msozoé bate ça le savoir. Au moins biloko zo lobi sawa nanga na zale kinayo. Na koloba vérité nyo sauté. Mais na lobi tika olingo tambo alokwa papa na biso kondo kizenga zalaka on azana livre d'or. Tindenga kenda pe a sonam to mona livre d'or te. Na condamné te azamo wei asungaki pemboka azalaki na institution leki qui m'a ici là na mabele ba koko mais ko zo ba récupération politique te. Na bana ko pesa ba réponse. Ne dis pas que ndengo sala ki point de presse kuna na ko pesa droit de réponse kuna. Kuna za hotel na yo. Na zo pesa on a itando et quel lokola bato nyonso balandaka. Botika ko bouleverser programme à chef de l'état. Toyebi maele na bino. Muto aka na makanisa malamu neti fachi beto bolingi bo renverser makanisa peuple ba ina ba ko ina epete. Le soko tamboli na nzela ezala ba mama, ezala ba papa, ezala bilenge. Basolo baka so baki fachi beton. Fachi beton ezandingi nzambe apesaki Jacob Israël. Kombo ya Jacob ezaki Jacob. Tango nzamba atali kondimana apesi Israël. Kombo Israël obokaka Israël euti na lipamboli ya nzambe kati na Jacob. Lelo Félix Chilombo fachi beton bakomi kobenga beton. Boyebiti na beton. Ndako soki ezangi beton bamire kokoya te komami mene makomi ya nzambe. Soki basangisi zelo na mabanga te na sima te ndako ekokoya tango mopepe koya. Mais Félix azali beton mopepe kozwa ete. Lelo na lingi na loba boye lisusu na ndeko Shadari comportement oyo lingaki ozala président ya république nde yango wana obimi na ndako soki ya l'état soki bazali kofutela yo oderacine na bakaro nde tolandi na image loyi mpe nakomaki na ndako yango oderacine nyonso na bampoule na basoke bongo soki ozalaki président ya république olingaki olongola na barai oyo ya train mindele batikakala na bapilone ya courant mais tolingaki tozala baprésident moko scandale ndenge moko na ndeko Fayulu bagissement wana éviter des histoires au peuple aza nango bosenga te peuple aza na posa ya changement lelo ndenge tozomona epa na mboka bapaya na mindele papa na biso saso aza na Brazzaville ntango azobongisa mboka wa basoulèvement ezosalama ndenge président Félix aza na makanisi ngai nalingi nayebisa bino en tant que fils majeur ya mboka oyo mwana mboka oyo nsomi ya bamongo eza te politike ya oza na mbongo otini na mbandaka oza koya bayambi yo mpo président Félix apesa au pouvoir désormais ekomi esaleli no musala nde peuple akosepela nango nde akosala doléance akolela na papa na biso Félix papa nde akosalela musala mais soki eza mpo na makanisi na bino akorekiperaka politike akofinga président ya république désormais bokofinga ye lisusu te mpo peuple akoyoka bino lisusu te ndeko Shadari comportement nomeka kochange parce que soki basanzi yo na famille politique na olobi okokende wapi okomi asuma na nganda ndeko Mabunda oza soki na Dubai soki wapi lelo komi ko déclarer biloko ya mboka biloko yosalaki mpo na bolamu ya mboka seke boza mpo na intérêt na bino moko nazosenga na ndeko honoraire président sénateur ndeko Kabila esiko vanda kimia ndeko toza na posa na yo osalaki alternance otiki pouvoir nzamba ponaki ndeko Félix biloko oyo ya koya koyebisaka tshwentshwe na mato esongi à tout le temps kodiabolize yo nde nayoki ndeko Fayulu alobi olibala na ndeko kashi na FCC ekufi te non Félix aza na vision na ye aza na plan d'action na ye ne pas dire que soki bozali na coalition politique boza ba ennemi politique non boza ba adversaire politique elingi koloba te ke soki lelo makanisi azosala euti na président Kabila non président Kabila azalaki na baréalisation na ye bomoni yango nde tozoyoka badossier eza ya bashebe eza korenye toyebi te soki bakobenga bakonzi yango bazalaki baministre intérieur na ntangi nanga komba motu te bakoya kosamba na justice ekotranche tokomona soki sora na bango ekozala nini mais tolingi lisusu te komba ndeko Kabila na makambo oyo ndeko Fayulu nalanda ndeko Lisanga Bonganga oyo aza porte parole na yo batuni na maponami ya 2023 bozozela élection ke soki lelo bokene opposition bokosakroche na ndeko Joseph Kabila andimaka yango bongo sikoyo boye kopakola bere pa ndeko Félix neni wana eza makambo ya balabala bilobaloba nzela ezali lokola masolo ya bar esukaka na bar ndenge osali publicité na hotel na wana ndeko Fayulu coup de chapeau parce que osali publicité na hotel na yo eza hotel biso tutoleka na tango eto abanda koya wana zaki na fotoki toyebi yango osalaki publicité bamona esika eloko no ezali melon ndeko Félix azali suna ba biloko bases wana te biloko ase ya makolo akosala yango te wana eza comportement ba leader d'opinion te bomeka nano kosere césure bomeka nano koredike ba conscience na bino est-ce que boza ko porter nini na politique ya Congo pona lobby boza ba exemplaire
hein to mona ki politique ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe asona me fumumpa lelo akufa na nzoto me makanisi yango tozotamwa nango lite so continuer de baloba lite continue botika ba wana désormais peuple a koyoka bino te ndenge ozoluka koganga wana soko olingo sala musique kende pa wera son kende pa ya fali pupa kende pa bande ko batikali na musique mais biloko ya kosalaka na komba chef de l'état akoyoka pe bino te akokipe pe bino te parce que vision ya chef de l'état ezali kolongola peuple na boinga na aveuglement na libulu bolinga kokotisa biso chef de l'état coup de chapeau comportement oza bien éduqué nazo senga lisusu na bandeko batika lokwa balisanga bonganga na sepeli ndeko boketsu premier abenga kingai alobi leki okena nga wapi na ko comprendre que ça ba je moko bosalaka po bisika bozali ndeko boketsa atumba drapeau est-ce que ndeko Félix alandeli mais oki ko landela comme président de la République et place nyoso bakanga mais comment ça bien éduqué alandeli était mais peuple a ko landela histoire wana parce que atumba ndako wa président te mais atumba pe mwana président Félix moko ya ndako na ete mais atumba bendele ya lokumu wa mboka atumbi esika bakoko babundaka po bazwa lipanda boketsu premier zambila kelimabe lelo na tia e boketsu 0 pona nini même papo ya botaka papa munganga tango babomie na nzela ya bamanya boketsu premier asala nini pona liwa papa na yo bokola ki papa munganga na kolobela makambo na ye malgré senga ki c'est le fait na négociation mutu nyonso akofinga mokonzi mboka akolakela mamabe pe biso mo peuple toko s'attaquer na ye na solo babandeko na ba congolais bisika bozwami eza émission na bino na likanisi ya mona mboka Jimmy Mukendi oyo asali chaîne na télévision KNB News oboko banda kolandaka biso tokobonga bino te eloko moko pe kobanda obatama lisu te soki balobi tokoloba soki basali tokosala président Félix tozopesa coup de chapeau ba ministre ya solo kozongisa nde tozobeta sete bazali ba Augustin Kibasa ba bien éduqué basala politique batikala ko insulter te ba discours ya incitation à la haine eza ba infraction même na droit basala ngote au reconduire ba on a pouvoir au reconduire ba parce que tozana bosenga ya ba bon serviteur et non ba charlatan ba biloko ba Fayulu wana bato bazo Tambola kana biloba loba na munoko biloba loba tozana pour ça président Félix tozoze la gouvernement au vanda kimia au même union africaine na kimia nzamba batela yo ba archange ba ange ba protéger yo na pesi bandeko nyonso bandeko nyonso oyo bazolanda biso balandaka biso na KMB News bo s'abonner mingi nakotika te oza na sans charger talaka vi nanga na tie pona makanisa mona mboka président Félix Tshilombo na ba ministre lokwa Kibasa Augustin na ba Augustin Kabuya na pesi bangu chapeau balobi moto sala malamu to reconnaître po nzambe alola a récompenser biso Jésus aloba yango na ba évangile nae pourquoi moto sala malamu biso ba congolais to ni to memae to renverser histoire nae non ba congolais bande konanga DGDP babu sale papa bitabita de konanga eloge bolobaki bozako télécharger bo s'abonner pour bolanda biso bande ko nyonso bazolanda na kitambo na badara commandant Raoul olobaki olobi oza soda ndepo na mboka olobi makanisa président Félix Zabie ba commandant nyonso commandant Lukombo ba commandant nyonso sika boza mon général papa na biso maman nanga Sylvie Bongwangela bana mbudi balobi ndengo vandisi base ya fachi beton ozana posa ya wenze sala mama Denise ayokaki bako soutenir bato bazana makanisa malamu bande ko Fayulu ko batengami batenga mama na bango parce que mona liboma ou bien mona kuluna babenga yaka na bitumba soki balingi basa rébellion baluka Congo na bango musu Congo Brazzaville pe ko yamba bango na comportement na te toza de Congo RDC na Congo Brazzaville na lolenge ya kotosa ba konza mboka te bako yamba bango te mais président Félix a occupé bango te biso nde totikali wana lokola ba soda du peuple totikali soda du peuple ya kotala kandenge ni na kotenga manabino na pesi base Rwanda mbote na pesi base na ngai ya les enfoirés na mbudi mbote président nanga Claude ya Fachi Beton bande ko nanga nyonso président Thierry Nchukisa bolobaki Fachi boko soutenir ye bana Congo tozana président te ya pas de président Félix Beton Tshilombo na président na biso Kabuya DD de discipline papa na biso Joe Biden papa Mboso mais ce qu'il est là Fayulu alobi que papa Mboso abimi illégalité institution de voter majorité yango wana to banda olukati bonde ne sali bruit na assemblée nationale te kaka ye fa le moto mokonda ko contredire lokuta boyo kango te balobaka lokuta eza makolo mikusi vérité Fachi na Félix Tshilombo ezali fidélité ezali force ya bana Congo ezali lisusu nini fermeté
tokutana lisusu kaka na chaîne na bino KMB News masolo ya politique yao. Merci.